bandeko bobenga bana nyonso bakozwa mateya kingunza we utaki uta bakoko na biso ndenge mama Kimpavita batumbaki ye epa bampelo c'est-à-dire batuana batumbaki ye père de Galo na père de Luka bantete po ete akweyisaki bonzambe na bango po ete bamonaki batu balingo kende bopito te batu balingo sala eloko te. Mama Kimpavita mingi balobi nini o mama Kimpavita ndenga aza wana akufaki na mwana na Mukongo te eza makambo lokuta. Mama Kimpavita asali 2 ans en prédication azalaki maladif tanga koksi 20 ans akufi après 3 jours alamuki alobi na kutani na ya vita nkanga na ye pona zongisa nzambe ya bokoko na biso bango baloli yango akutani na Saint Antoine eza makambo lokuta. Mama Kimpavita na 2 ans de prédication oya teyaki bazwi batumbiye bongo soki azwaki zemi esalaka 9 mois wale esalaka 6 mois bongo asalaki makambo anga ngonga nini wafuna yoga eza makambo ya lokuta. Batata ba mama lelo tokolobela Sima Otoko. Sima Otoko azali ngunza wa kitaki na Angola. Sima Otoko abotami le 24 février 1918 na Kibokolo na Makela kuna na kati ya Angola. Tata abotiye tata Ndombele, mama abotiye mama Ndundu Ntimba. C'est-à-dire tango bamindele babandiko kanga bato na 1936 nde azwaki vision ya Nzambe na mobiksi ya Congo mfumu Kimbangu nde a révélaki apesaki epui puissance. Sima Otoko lokola bandeko sala miracle azwaki nguye ya mfumu Yesu Kristo. Soki boke na Angola bokomona église ya Sima Otoko basimbaka Bible po bango baza bangunzo babandaki kingunza yo sikolo bake Sima Otoko basimbaki Bible te oza moto ya lokuta. Batata ba mama Sima Otoko tellement salaki miracle azongaki awa na Kisasa akokutana na bantsango mpamba akutani na baba Chaka bakiyimbu Joel bavandaki na bango nde bayekola kisusu kingunza malamu. Tata mama kingunza kolo Yesu azalaki moyindo tokeli susu na Congo Brazzaville esika Mbutamachwa asilaki kokita. Mbutamachwa zanani Mbutamachwa abotami na tata Ngoma na mama Nkusu azalaki na tribu ya Balari abotamaki na mboka ya Manzakala le 17 janvier 1899. C'est-à-dire ye azalaki mayela tangaki azalaki catéchiste na ki catéchisme wana esika salaki nde eyako sala ayeko mona bamindele bazo sala biso kanai nde eyako sala tango akoli ayeko kende poto na poto kuna ayeko mona bamindele baosala biso kanai ayeko changer nationalité batu mwindu nyonso banda ke na France kuna azoyebisa bango ete tozongela Nzambe ya bakoko na biso nde ayako kuta na mfumu Kimbangu abieka kiye bayako bieka ye awa na Kongo Kinshasa na zamba ya Mayombe tango azongi Mbutamachwa abandiko sala miracle nde mindele batelemelie akebunda guerre ya Sénégal alingaki asangisa ba africain nyonso. André Machua azalaki très puissant mulari azalaki na nguya ya kingunza. Tata mama tala ndenge ba prophète na biso bakufi tala ndenge ba mindele babomi bango télévision ezangonga makambo nyonso moyena loba ezalité batata ba mama siko bangunza bapesaka mbote ya baskilo tangu nga na sali siko botala bangunza na biso tangu na pesi bango pouvoir ya Yahvé Mpungutulenu ya mfumu Kristo ya mfumu Kimbangu ya bangunza na biso botala bangunzo na pesi pouvoir ndengi babandeki pe ko sala baskilo na bandimi baskilo ebikisaka batu esisaka maladi bapasi bangunza bakolo ya kala bayebike papa nzuza zoko sala makambu ya solo kingunza ya baskilo ngate muna banda yango nga na yekolo yango pambuta nsango pamba
oyo apesi nga boyebi, oyo apesi nga pouvoir, mbangi na ngai epai ya tata Nzambe na Nkolo Yesu Masiya. Ye wana pe atalakisi nga epai ya mfumu kimbangu na bangunza nyonso. Kingunza ezali don, mais il faut balakisa o ba secret ya kingunza. Yo bimi ngunza balakisi yo nini? Botala bangunza papa Nzuza bimisi ya so.
Solo batata ba mama bandeko bana Congo tokuza ko célébrer fête ya mama Kimpavita o batumbaki na mbanza Congo. Boya ko vivre kingunza na baskilo pe maya bangunze kozanga te boko zuwango pona kolakisa kingunza oyo esambelaki mama Kimpavita mfumu Kimbangu oyo mama mafuta lobela ka bakoya pe na bangunza na biso. Ya solo batata ba mama toza kosenga mpeve ya Congo. Mokolo yango bino banso boya to célébrer fête ya mama Kimpavita kozala dimanche le 2 juillet na ngonga ya 9h30 na bakilongo na biso. Soko lingozo biso yaka na komi na Bumbu na Avenue Mayulu 84. Olandi biso na Lutendele na quartier Nyombi Avenue Maseta numéro 10. Olandi biso na Kanluka na quartier 1 na Avenue Musamba numéro 5. Olandi biso lisusu na komi na Kalam na quartier Kimbangu na Avenue Ngirigi numéro 11. Olandi biso lisusu na Njil na quartier 11 Avenue Mbuku 1 numéro 8. Olandi biso lisusu na Kisenzu na Avenue de la Paix numéro 84. Olandi biso su na Limete na quartier Mombele Avenue Kimangunu numéro 53. Olandi biso susu na Makala na Avenue Kodia numéro 68. Pe olandi biso susu na Selembao na quartier Kitokimosi Avenue Kikimbi numéro 36 okita na Redepot. Olandi biso lisusu na Mongafula na Mitendi Avenue Matata numéro 11. Pe olandi biso na Congo Central na Mbanza Ngungu Avenue Bangala numéro 25. Pe olandi biso na Kisantu Avenue Bambata numéro 31. Toko sangana na 9h30 boya koyeko la Kingunza mama Kimpavita tumbamaki nguya na bino esala pe bokasi na bino monana bokende na Angola bokende na Congo Kinshasa Congo Brazzaville pe Afrique mobimba.